Les Camerounais ko beta na émission oyo, bo s'approprier na yango. Bo tinda ba message na président de la République. Ce qui est télémité et cause à la passi. Bolanda kangai na étiquette na pesa kabino na ba émission mosusu mais lelo na émission oyo en tant que congolaise. Bongo juge président Kabango Bolamba Jean-Luc ayebaki bongo na kobenga ngai. Et puis c'est un pasteur. Je vous dis, juge on a ko mettre le solo bandeko. Aza pasteur na keyi wapi komona présidente ya tribunal de paix ya Gombe bandeko likambo ya kokamwa Mama Tiffany source on informa kinga c'était une source fiable. Donc juge Kabango Bolamba Jean-Luc c'était juge président qui aime l'argent plus que la banque. Oh, qui aime l'argent plus que... Il aime l'argent plus que la banque, Mama Tiffany. Un juge président qui est pasteur, qui n'est pas sensible à Jordan Massingen de Dekwe, un enfant congolais, président de la République, président Félix Tshilombo, Yoka Makambu justice Namboka Kosala. Mon enfant c'est un enfant congolais. Bon s'approprier dans le dossier Oyo. Président de la République Aye Bayango, RC 99 50/U, RC 99 50/U, et que le Conseil supérieur de la magistrature aussi puisse se saisir du juge président Kabango Bolamba Jean-Luc, qu'il soit jugé et que ses audiences aussi passent sur les antennes de la télé. La démission est belée, pour ça donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas Mba. Eza li pendant moi mbaté. Moi ce que je vous demanderais, enfin ce que je souhaiterais, Eza que Bokine Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, mais nous sommes ensemble. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous retrouver en ce jour. Que le Seigneur nous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et fait suivre d'aucun chagrin. La princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwala, le servant de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée quoi. Dans cette émission Micro-Fer, aujourd'hui je aurai le plaisir de recevoir pour vous une dame, c'est une femme. Vous voyez, il y a de mamans qui nous donnent vraiment de valeur dans ce pays, la République démocratique du Congo. Mais je m'en vais déjà dire bonjour, bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent en scène de moment, de partout où vous êtes. Nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Mais laissez-moi le temps de retourner à la régie parce que vous le saviez bien, la princesse de l'Éternel, la vôtre, a tout lancé album naïe Trône, Trône de Makambo, Trône de Louange, Trône de Kongumba Melako, reconnaître Bonzambe et Nzambe, ceux qui coloté n'a évité. Je demande à la régie de nous donner cet élément de l'église de l'apôtre Tindoa, là où j'étais avec notre bien-aimé Billy, le frère Billy dont je salue en passant. Et on se retrouve tout juste après pour présenter mon invité du jour. Régie à vous. Alléluia.
ozo matanga na motema ezebele yango na yebisi yo Jésus, 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 merci nanga. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Une génération s'en va et une autre arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Ozo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Amen, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Seule référence, Grand Marché Somba Zigida. Pour tout contact, que El Shaddai vous bénisse. Bonne condition. De retour sur ce plateau, procurez cet album dans la plateforme Nyon, surtout Amazon, partout Bolingi. Bateau va ma vente en ligne. Bobetika Trône, des bons Trône. Et puis Bobeti Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel et Bobima, bo procurer yango, bo consommer yango, bo linga yango, ndenge maman Marie-Claire Karalinga yango, ndenge nana Musibo linga yango, ndenge Neikab le manager propre de la princesse de l'Éternel alinga yango, ndenge Marlène Mbouyi akoki ko kufa pona Yesu Christ na kati album au Trône. Bo consommer yango bo linga ndenge papa Biak alinga yango, ndenge papa Guy na Afrique du Sud. Papa Guy Labala Alingango, ndenge mama Betty na papa nangai na Belgique, na papa Kia la Balingarango, ndenge mama Betty, Jordan, toute la famille Wani Balingarayango. Bon consommer ango vraiment massivement, ndenge mama Betty aux États-Unis, na David, na Andrix, ndenge Balingarango. Bon consommer yango makasi ndenge maman Mariam Piame, ndenge Alain Kiakala, ndenge le fils à maman, je l'appelle comme ça, Larsen Mouloa ya Lingarango, ndenge balé nazaréen, na balé nazaréen, et tu auras battu un plateau, balongo nyoso, balingarango ndenge peut inviter na la yambi na mokola lelo, alingaka Trône album ya bana na nzambe, soko boyango, c'est quoi moi na nzambe te, siko papa ngefa le baka, sam kilinayo. Salam Kina parce que Trône les autres salam makambu na Kinshasa yo salam Sam Kilinayo. Voilà, c'est juste l'ambiance de l'émission. Je regarde mon invité, elle s'appelle Madame Maman Christine, c'est elle mon invitée. Vous avez eu le temps de la suivre dans plusieurs émissions ici au Centre de les Nazaréens. Vous l'avez aussi aimé. Dans émission na oyayaka ko éclaircir kozongi sa makambu na nzela boyebi baso batanga baso bayebi ba droit balingaka ba makambu ya pelenge na polo sauter
Donc, je suis aujourd'hui avec Maman Christine, elle est toute belle. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Shalom. Nyonso, amen. Vraiment, comment vous allez? Oui, ça va, ça marche. Ça fait bail, hein? Oh, ça fait bail, je suis en formation, hein. Toujours en formation. Toujours en formation. En Europe, en formation. En Égypte. En Égypte, en formation. Partout, au Congo, partout. en formation. Partout. Partout, en formation. La formation est silotée, maman. Il faut te confirmer que biso basi toujours racimaté, hein. Bah tout ça quand ça va dire que non basi baza bateau bazo racimaté, il faut tout ça la formation pour tout là que ça n'a mokilike. Donc il y a aussi des femmes qui sont compétentes et pour être compétente et à la hauteur, il faut commencer d'abord par se former et aimer aussi la formation. Lorsque vous regardez Maman Eve Bazaïba, qu'est-ce que vous dites? Oh, cette femme-là m'impressionne toujours, hein. J'ai eu à l'écouter et elle m'avait beaucoup inspiré. C'était le 10 décembre de l'année passée et quand elle avait organisé un forum des femmes au Palais du Peuple. J'avais aussi assisté à ce forum parce que j'avais représenté la femme au sport. Je suis, à l'époque, j'étais présidente de la Ligue de volleyball de Kinshasa. Alors, il fallait que les femmes se prennent en charge, les femmes arrivent à dire un mot, les femmes arrivent à prendre de la hauteur. J'avais beaucoup aimé, surtout, à avoir des initiatives. Il faut avoir des initiatives dans notre société pour que la République démocratique du Congo puisse avancer. Et ce jour-là, elle a parlé pour amener les femmes, chaque femme dans son domaine a aimé ce qu'elle fait et puis a apporté sa pierre angulaire. En tout cas, elle n'avait pas parlé en tant que politique. J'avais beaucoup aimé. Mais laissez-moi un peu vous déranger. Lorsque vous regardez, nous venons de passer des moments forts dans notre pays, les moments des élections. Lorsque vous regardez, il y avait 23 candidats et parmi lesquels il n'y avait qu'une seule femme. Comment vous pouvez expliquer cela? Bon, c'est une question de temps et de mentalité aussi, hein. Il y avait une femme, mais la femme là n'a pas été élue. Et pourtant, dans notre pays, il y a le nombre de femmes est supérieur à celui des hommes. Mais pourquoi on n'a pas voté cette femme-là? Moi, je lance la balle de votre côté parce que en tant que Congolaise, je vais dire que il fallait commencer par voter la dame. Quand nous avons des dames dans des postes de responsabilité, ces dames-là vont aussi ils vont prendre des décisions à notre faveur. Ils seront là aussi pour nous défendre. Mais pourquoi on n'a pas voté cette dame-là? Elle ne s'est même pas classée parmi les 5 premiers. Bon, moi je me dis, c'est une question de mentalité. Il faut encore beaucoup éduquer la femme à arriver à aimer sa consoeur. Parce qu'entre nous les femmes, il y a toujours beaucoup de problèmes, il y a des préjugés. Bon, on ne fait pas confiance à la femme. Bon, c'est vraiment une question qui est ouverte, hein, que chacun puisse donner son point de vue. Moi, je dirais que non, il faut vraiment conscientiser les femmes à arriver à tolérer, à accepter sa consoeur. C'est comme si les femmes évitent un peu trop de postes un peu remarquants. Il y a République démocratique du Congo, il n'y a pas vraiment trop de femmes qui se lancent dans ma décision. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Non, le problème est que la femme se réserve beaucoup. Pourquoi? Nous avons des femmes, hein, qui font parler d'elles dans notre pays. Que c'était un peu 5. Pardon? S'il y a des femmes que vous connaissez? Les femmes que nous connaissons. Bon, je peux citer Eve Bazaïba. Oui, là je peux citer Eve Bazaïba. Je peux citer Général Odette Kamon Moukaz. Je peux citer le général Bolingo. Je peux citer, il y a des femmes. Je peux citer par exemple Chantal Kanimbo. Je peux citer Chantal Kanimbo. Au Parlement, nous avons des femmes aussi qui font parler. Dans chaque domaine, nous avons des femmes. C'est question de créer l'image de ces femmes-là. Elles sont nombreuses. Le problème, c'est quoi? Il y a encore beaucoup à faire dans les chefs des hommes. Il y a des femmes qui se lancent, mais il y a aussi des embûches qui viennent du côté masculin. Ce n'est pas notre sujet du jour, c'était une manière de recevoir mon invité. Déjà, des salutations à nos téléspectateurs. Oh, je salue tous les amis qui ont l'habitude de me suivre à travers le monde, les pasteurs Pezo,
Oh, vous êtes nombreux, j'ai même oublié des noms. Hein. Maman Claudine, le pasteur Pezo en Belgique, à Liège. Il y a Maman Claudine au Canada. Oh, vous m'appelez du Canada, de l'Allemagne, de la France, partout. Je salue Sido Martial qui est à Londres. Moi, la classe Nabiso na lycée Matongé. Je salue Lunama en France. Vous êtes nombreux là. Vous me suivez. En tout cas, Maman Tiffany. Je ne sais pas qui citer les noms. Oui, oui. Je salue tout le monde. C'était aussi une manière de présenter ce vœu le meilleur. Vous savez, Banda Tokotimboula Zikato Yambiete. Mais invitation à Bisso déjà pour le mois de mars. Vous avez parmi Bassi Oyotoko invité, vraiment le mois de mars. Au fond, Olympe Makambo. Ebele, parce que tu vas apprécier trop. Mais tu vas découvrir qu'il y a un bongo. Et pour ça, de Bafler, et salut moi, le lundi de Maman Christine. Bandeko, il faut que vous misaka. Ceux qui n'ont pas le droit malamu, beaucoup misanga pour la salle plus. Mais ceux qui beaucoup misanga, beaucoup misanga te mukolo na ozala na cercueil. Oh, vous voyez cette dame là, elle était comme un homme. Non, wanate. Beaucoup misanga de ceux qui n'ont pas le droit malamu, bon reconnaître ma compétence aux alkati ambo cannabis. Voilà, c'est un peu ça. Maman Mikolele qui, je pense à Zaki dans un voyage. Mais au sali pendant moi série à émission oyo au bana ko tali ça ba vérité ba to ba ki pendant maman Tiffany tikela kaye bâton pour ka fongola rabiso ba vérité modèle a boy na bible était na maboko mais makambozolo ba pende zozong sa bato na nzela lelo to yambio na habité soko za loba moko pendant 1 minute sur makambo loba ki na mbaleleki et puis to pesio miko na biso obeti la biso masolo eli biso lelo ya mukola lelo. Bandeko, merci mingi beaucoup misaki bolingaki ba émission oyo ngai na salaki masolo alelo na yeli likambo etali justice ya mboka na biso. OK. Eza likambo oyo etali ngai moko, c'est pour cela que non na je me suis fait violence pour na ya koloba likambo wana. Voilà makambo etali justice ya mboka na biso to robeta ngwaza maman a remarqué justice ya biso sali nibola parce que toujours dans 5e président na biso azota maman nyonso alingi oyo te alingi oyo donc tolanda na lisolo eza nini et puis tokoyeba ko conclure na suka nango maman Christine Malbombo kayo. OK, merci beaucoup. Bino nyonso bozali kolanda émission na biso oyo nakanisi boyebi tango nini na lekaki li émission liboso na salaki au na les Nazariens na lobela kibino likambo etali mabe ya divorce parce que ngai moko nazalaki na kati ya envoi de divorce. Problème nanga ezali nini? Ça fait plusieurs années mobali nangai ayebaki bongo ko déserter ndako de yango likambo wana eyebamaki bongo ko mema na wapi na tribunal ya Gombe, ya tribunal de paix ya Gombe pour une solution appropriée. Kasi bakamataki dossier wana bapesaki yango na juge oyo babengi ye juge président Kabango Bolamba Jean-Luc. Boza kolanda émission oyo likambo naza kobeta na émission oyo bo s'approprier na yango bo tinda ba message na président de la République soki to telemité et kozala pasi pona mwasi na kati ya mboka na biso. Juge président oyo bapesaki ye dossier pona ko sambisa divorce ya ngai na mobali na ngai na bandaki je ne m'étais pas présenté bolandaka ngai na étiquette na pesa kabino na ba émission mosusu mais lelo na émission oyo en tant que congolaise na émission oyo en tant que épouse na émission oyo en tant que mère bozonga na ba qualité on a présenté kabino te na ba émission précédente lelo émission auto ko sala yango bozwa ngai en tant que épouse, en tant que mère, en tant que congolaise. Nalobi boy. Bambula ebele mobali nangai a déserta kinda kunga nazali madame Masingende Kumboyo bienvenue Joseph. Nazali madame Masingende Kumboyo bienvenue Joseph. Mobali nangai né nzuzi na mani Christian. Mobali nangai a déserta kinda ku esali bongo Bambula ebele. Donc le conflit a été ouvert. Il fallait maintenant les Kamwana et Komawapi et pas y a l'État na tribunal de paix y a Gombe pour une solution appropriée. Bongo dossier
et baki bongo ko pesama na juge président oyo baza ko benga ye na kombo ya Kabango Bolamba Jean-Luc. Yende azalaki bongo ko sambisa biso. Kasi asambisa ki biso mingi. Ti na étape ya conciliation et simba kite conciliation et choix qui donc Mama Tiffany to yokana kite. Na kanisi ligne droite oyo ezalaki pona to mettre fin na kati ya conflit wana oyo ese wumelaki déjà mingi bokabwana ese kotaki déjà bambula ebele. Il fallait que to sala nini to kende na divorce. Bongo to sambaki ya suka Mama Tiffany ezalaki le 29 novembre 2018. Il fallait sikoyo juge a prononcé jugement naie le 29 décembre 2018 parce que selon la loi ce qui bosilisi ko samba nani dossier zalaki en délibéré bongo ko samba ya suka il faut qu'on soit 30 jours pour prononcer jugement. Alors toyeba ki bongo ko pesa ba liste ya biloko na bino biso moko toyebi na likambo etali divorce il faut ko kabola biloko oyo bosomba ki il y a bien commun ensemble. Il faut qu'on la paix, la responsabilité de la ration et de la scolarité pour les enfants. Il faut qu'on y ait bandengeni nikeno ya kokabola yango malam. Bongo juge président Kabango Bolamba Jean-Luc ayeba ki bongo na kobenga ngai. Abengi ngai pona nini? Abengi ngai pona asenga ngai $5,000. Na pesa ye $5,000 pona asala ke ngai naiba ko accéder na babia ya mobali na ngai. Pona ye lokola il faut to kabola lopango mibale ya mobali na ngai amoni kinga na kozala na nani ezali na valeur il faut ye penga ina kanisela ina pesa ye $5,000. Ase ko senga ngambongo wana c'est comme si alinga sala ngai une faveur alors que non c'est un droit loi et lobinini ceux qui bozali na régime ya communauté de biens réduits aux acquis et la kisinini et la kisike biloko oyo bino bozwaki liboso ya libala et ko kontete mais oyo bino bozwi na kati ya libala boko sala nini boko kabola biloko wana bandeko ngai nazalaki na impossibilité ya kopesa yembongo wana nazalaki na incapacité ya kopesa yembongo wana mais ezalaki tango mosusu komona azali kwa kilenga pona mbongo na kozwa mbongo na pesi ye tokokuta na tango mosusu na sayo na pesi mbongo tango mosusu na tribunal tango mosusu na nani na mwana na ngai akone kopesa yembongo pona nini asala makambo noki makambo na ekata na pona ngai na pema pourquoi na kobenga ye mobali na ngai ali kofutela mwana classe te nga naza na fonction te nga naza na formation naza na mbongo te afutela mwana classe mobali na nga parvenir kofandisa mwana devant témoin devant ba collègue na ye alobi okozala mwana ya liboso te ya République démocratique du Congo pe ya suka te oyo ko chômer et que papa n'a foutu le minerval. Quand un papa déclare cela à son fils, c'est un papa qui est criminel. Nako kamatali kambuana na kena ebisi yango juge. Juge akoyo kangaite. Juge abandi kobengi sangai, abandi kolaki sangai sikoyo. Pesa ngai $5,000. Oyebi ndenge nga na kosala. Bandeko, oyebi mobali nanga saraki ndenge nini. Lopango oto zalaki kofanda. Bandeko mama na ngai, nga mama na nga zali mulari. Bongo ndeko ya mama na ngai na Brazzaville azai kotinda mbongo pona tosomba lopango pona famille ezali awo lokola nakutanaki na libota na ngai nde natangi mingi mbongo ezali kokoma na maboko na ngai nga naza na transparence mwasi moko ya transparence na kamati na associé mobali na ngai tosali ba démarche nyonso wana ya kosomba lopango wana bongo na qualité na nga na musala oyo nga nasalaka soki oza na lopango okei na mikanda na hiérarchie na biso okomanda ko bénéficier na gratuité ya mai na ya courant ngai na kamati acte de vente oyo ezalaki na kombo ya mama na ngai na zui na salisi mususu na kombo na nga na chepe adresse oyo ya ngai nde nakendeki nango na musala esika nga nakomaki nango na musala basengaki ngai na pesa certificat d'enregistrement parce que bato mingi bazali koya na ba acte de vente soit disant que basombi lopango wana nzoka ndeza lopango na bango te za lopango peut-être ya ba membre famille na bango mais lingi ke lopango na e bénéficier na gratuité nga pena sala yango alors musala na ngai maintenant et sali nini et obligé ki ngai na ya na certificat d'enregistrement tango nga nazonga ki na libota na lobi ke no tala pona lopango bénéficier na
certificat d'enregistrement balobi et bénéficier de la gratuité ya mai na courant basengi ngai certificat d'enregistrement nani lokola lopango ezalaki ya ngai te ezalaki lopango ya nani lopango ya famille mutu no so abudaki pona nini ke lopango wana ekoma na kombo nanga parce que oui bazaki pe na raison bongo lelo soki na kufi bana nanga ba ko s'approprier nango mobali nanga ko s'approprier nango akoba ki voilà eza na kombo ya nani na kombo ya mwasi na ngai ou bien bana ba kolobeza na kombo maman na biso parce que il y a un seul document qui protège la parcelle ezali certificat d'enregistrement ce qui fait que na zonga lokola lopango ezalaki ya ngai te na même certificat d'enregistrement te bande ko na ngai na bosana et que ngai na salaka document moko pona ko bénéficier na gratuité courant na mai. Le 29 novembre 2018 ertokei ko samba ya suka pona ko kabola ba bien mobali na ngai abimisi document wana me photocopie nango parce que original na yango ezalaka na musala nanga kuna esika balbak na mema certificat d'enregistrement mobali na ngai abimisi document oyo ngai na sala ki pona to bénéficier na gratuité mai na courant et puis document ngo oyo abimisi aza kopesa na juge ezali photocopie yango pe ezali pe légalisé te alors ezala officier du ministère public ezala ba avocat na ngai ba kasaki eloko wana parce que eloko moko ekolakisa ke lopango ezali ya ngai ezalaki wana te certificat d'enregistrement de lakisa ke lopango ezali lopango na ngai toliki na étape wana mokolo juge abengaki ngai pona koloba na ngai ke na pesa $5,000 yoka ndenge juge Kabango Bolamba Jean-Luc alobi na ngai et puis c'est un pasteur je vous dis juge on a commettre le solo bandeko aza pasteur juge président oyo Kabango Bolamba oyo bazali pasteur soki abengisi yo eloko liboso bandi nanu na bible nanu kosambela nanu mais zoka ndelo kuta bato baza kokosela nzambe makamo bandeko na ngai ayebisi ngai nini wana abengaki ngai na sayo en face ya nani ya université cardinal Malula alobi na ngai boy lokola mobali na yo amemeli biso certificat d'enregistrement te pona kolakisa ke lopango wana yo moto sombaki yango tolongoli lopango wana na compte ya patrimoine conjugal tolongoli yango maintenant tokosala ndenge nini ozalaki na terrain oyo ya bibwa yo sombaki terrain na bibwa mobali aza na terrain na Kisangani mobali aza lisusu na lopango na Mombeli yo ozali na véhicule Mitsubishi ya marque Mitsubishi Montero mobali azali na 2 Mercedes Elegance na Mercedes nani 230 ngai na okata likambo boy le terrain oyo ya Kisangani comme yo tekaki suite à problème okutanaki nango juste mutaza koloba na ngai comme yo otekaki terrain oyo ya bibwa suite ya likambo oyo okutanaki na yango na 2006 comme yo otekaki terrain wana yango wana terrain oyo ya Kisangani na kotikela ngo mobali na yo terrain oyo ya bibwa comme yo otekaki ekei na compte na yo lopango ya mobali na yo ya Mombele boko kabola les 2 Mercedes ya mobali na yo akotikala lango yo pe okotikala pe na oya yo juge alobi na ngana ebisi papa ozo senga ngai mbongo me ngai naza kosala te nazali na formation papa naza komona pasi pona mwana na ngai pona kotangisa ye nazo koka te mwana papa na ya lobi ke akotangisa ye te et puis mwana kozala le tout dernier enfant congolais te oyo akochômer parce que papa na fouté de minerval te alors que non papa na bango aza ko préparer libala akene kobala papa na bango bakati divorce te nani bakati divorce te papa na bango nani aza ko se préparer pour ko bala alakisi ake ko présenter même mwasi na musala na bango ake même ko lakisa même facture oyo bapesi ye pona ake ne ko bala na lakisi même photo ya mwasi wana oyo yazo ke ne ko bala na lobi ngana za na tina ya mwasi wana te mais pona nini aza ko linga ko ke ne ko bala mais mwana so foutre na mwana classe te c'est ça mon problème juge alobi na ngaki ako trouver solution il faut tant on a kokata divorce na bino et kozala ki papa abanda ko s'occuper na ration ya mwana et puis na scolarité ya mwana nebisi papa tala bino moko mama Tiffany bino moko botala na kolakisa yo moko otala awa botala bino moko mobali na ngai oyo ezali nde liste oyo ya pesaki na tribunal tala awa yo moko mobali na ngai apesi 2 comptes bancaires na ye et puis ye moko akomi awa boy pour les 2 comptes bancaires
Madame Nzouzi est copropriétaire de ces deux comptes. Nebisi na juge. Ozo senga ngai mbongo. Ngala lobi nazala mbongo te soki tozu mbongo wana na koluka na sala nini na kanisela nde yo. Moi mon problème ezali que mbongo wana est servir na minerval ya mwana parce que mwana wana azali un enfant congolais. Un enfant congolais a droit à l'éducation, à l'instruction. UNICEF a lobby, filles comme garçons, tous à l'école. Okay. Moi, na wana akoki jamais ko chômer. Na ebisi na juge. Juge azako se comporter lokola azali pasteur te, lokola azali na bana te. Parce que moi na oya ngazali mwana na yete, akoki kozala na sensibilité wana te. Na ebisi ye pasteur enani juge président. Mbongo za kosenga ngeza mbongo ebele na kokananga te. Na kokananga te. Ndambu onga na kozwa na kopesa yo pona nini omela ata sucré na ndenge nini keno okosalela ngai nani jugement wana. Moi mon problème ezali nde mwana atanga parce que ngai natangi juge wana atangi papa ya mwana wana atangi ezali donc ninge wana na salaki na lobaki ndenge wana juge aza kwa kilenga kaka na pesa ye $5,000 ngai na ebisi keno naza na mbongo oyo ngana kopesa yo te na lobaki bongo mama Tiffany. À ma grande surprise na fanda kaka namoni mutu moko proche ya mobali na ngai ayi komona ngai alobi na ngai yo fandi awo bo madame Masingende yo fandi awo juge président Kabango Bolamba Jean-Luc azali en contact na mobali na yo azwi mbongo epa ya mobali na yo. En plus de cela akobimisa jugement moko oyo ekosale makaka ndenge mobali na yo alingi. Ah bon, nga abisinga oza kolala nga na ebisi yo vrai. Kaka koyoka na yoka kibongo ngai wana mama Tiffany na keyi wapi komona présidente ya tribunal de paix ya Gombe. Azali mwasi na komi kuna na sololi na ye. Na sololi na ye na ba détail nyonso na yebisi ye na ndenge juge asenga kangai mbongo. Na yebisi ye na ndenge azali en contact na mobile na ngai. Na lobi nyonso na yebisi ye mibeko lobi boyi. Biso to sambaki le 29 novembre 2018. Mais il fallait déjà le 29 ou bien le 30 décembre 2018. Il fallait déjà nani akata déjà makam. Comment azokata makamute? Le loto komi na 61e jour. Nyonso wana pona nini azako zelanga na pesa ye mbongo. Lokola nga na pesa ki mbongo te akeye pa mobali na ngai. De la même façon oyo ye a approché kinga, de la même façon bandeko akiko approcher mobali na ngai. Mobali na ngai kamati comme yaza na fonction et si ka salaka azali troisième personnalité akamati mbongo apesi na juge Kabango Bolamba Jean-Luc. Na ebisi présidente abengisi juge akoti afandi. Na moment juge akoti afandi akute kinga la zakoloba. Na bandili suko bisa mama présidente makambo nini oyo ngai na ebisaka juge mobala liko futela mwana classe te ngai nazana musala te tala boyi ta nyonso na lobiongo na miso juge bandeko. À notre grande surprise et contre toute attente juge a présenté et pas ya présidente à tribunal a présenté ye nani jugement oyo ya prononcé bandeko likambo ya kokamwa mama Tiffany. Source ou informa kinga c'était une source fiable. Makambu nyonso o source ebisa kingai. Makambu nyonso o ngai na ebisaki na présidente ya nani ya tribunal de paix ya Gombe. Nyonso ekeko se retrouver na kati ya nani ya jugement. Un jugement ba de kobozo landangai. Le juge Kabango Bolamba Jean-Luc va prononcer un jugement. Le jugement là c'est le jugement RC 99-50/U. Un jugement favorisant plus mon mari, piétinant mes droits, bafouant les droits de mes enfants. Présidente du tribunal à Kamoué a tout nié. Comment on peut prononcer jugement ngai présidente du tribunal na mona yangote na tanga yangote. Nebisi la présidente. Mais il a fait ça pour justifier l'argent qu'il a perçu auprès de mon mari. Président Takamoué, un jugement qui n'a pas suivi la procédure. Donc, juge Kabango
Juge Kabango Bolamba Jean-Luc, c'était juge président qui aime l'argent plus que la banque. Oh, qui aime l'argent plus que... Il aime l'argent plus que la banque, Maman Tiffany. Sans argent, raison, attends, on a raison, Babaloli Yango. La parodie de justice. Obalobaka, la parodie de justice dans notre pays, Yango. Un semblant de justice, Yango. Un juge président qui est pasteur, qui n'est pas sensible à Jordan Massingen de Dekwe, un enfant congolais, président de la République, président Félix Tshilombo, Yoka Makambu justice Namboka Kosala. Mon enfant c'est un enfant congolais à 100%. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minute on a 4 bena katikata saga fufu. Oui, alors je continue. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Caritas qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kuvie. Agence lisusu. Nous sommes sur mon kuna. Kuna iza mambo mulongo te. Yi se futi mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papi si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais ngo ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Papi si mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la poto ko sunga yo, a ozuka biloko oli. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent de bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Vous allez la Congo ici. Julia, dans la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a foufou. Oui, pour la Nazareta, dans le système Mbimbi, dans le Mbongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Caritas qui dit sérieux. Jusqu'à Bango Bolamba Jean-Luc Alembongo Abaloli raison. Akamati le pongo ba pendant ngai atie yango na kati ya nini na kati ya patrimoine conjugal. Ba deko na ngai botala bino moko papier maman. Tala papier on ebisa ki on na salaki pour na to bénéficier na gratuité ya courant. Un papier ba deko na ngai photocopie. Sur base de photocopie, un juge président bureau a sali enquête été. Accueilli même, a yebisi même ngai te ke yebisa maman na yo, ayela ngai mikanda le pango wana. A tout du même te. A sali même effort te, a kende. Na cadastre, a kende comme un conservateur, a kende a sa la réquisition, ba pesa ye ba document ya le pango wana za na avenue Kindu 143. Accueilli même te bande konangai yo zali na kati ya justice osala ka enquête te ozali juge nini
ozali juge ndenge nini oyo osalaka enquête te sur base ya photocopie donc un document original eza te original ya document oyo ezalaka na mosala na nga place balobaki na nga nakende na certificat d'enregistrement mobali na nga présentaki ye photocopie sur base ya photocopie akamati lopango ya famille na ngai atie na kati ya patrimoine problème ezali nini bandeko le juge président Kabango Bolamba Jean-Luc aime l'argent plus que la banque. Vous savez ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a roulé mon mari. Il a bouffé l'argent de mon mari et il a roulé mon mari. A roulé mon bal nangai ndengeni. Bande ko nangai bota la bino moko. Na ba lopango ya kokabola alobi, to kokabola lopango ya bibwa. To donc terrain o ya bibwa. To kokabola terrain o ezaki na Kisangani. To kokabola nani ya bibwa ezayo. Ezali anga na tekaki pour la problème nazoka na 2016. Alobi nini keno to kokabola yango. Alobi to kokabola terrain o ezali na Kisangani, terrain o ya nani ya mobali na ngai. Alobi to kokabola lopango o ya mombele ezali ya mobali na ngai. Alobi to kokabola lopango oyo ya Kindu 143 quartier Diallo na commune ya Kinshasa. Lopango ya nani? Lopango ya famille ya mama na ngai. Bandeko, bota nenga roule mobali na ngai. Une parcelle qui a un certificat d'enregistrement de plus de 3 ans. Donc le certificat d'enregistrement est inattaquable. Donc le pango est au kabola ngote. Le pango est au kabola. Ezali de le pango wapi ya mobali nanga. Tandis que roule mobali nanga. Allez mobali nanga mbongo en même temps à rouler. N'a comprenez quitter. Mon mari c'était psychologue. Il est licencié en psychologie. Nayebi sakai toujours. Zalaka na sagesse mingi. Talabino moko parce erreur oya senga ko sala ngote. Erreur ya senga ko sala ngote. Azali na ba preuve te oyo ya ko l'accepter le pango le pango na ngai. To yebi biso moko réalité ya nani ya mboka na biso. Na musala onga na salaka. Yango na même avocat na ngalo baki. Baka mata salaire na ngai. Baba na ko calculer yango soki ekosomba. Eza na valeur na kosomba le pango wa. Mama Tiffany, soki na kamati na pension salaire na ngai. Même atana lobini ni keno na zoka $1000 par mois. Na kosomba le pango ya $300,000. Mukolonini. Na kosomba mukolonini. Ya solo maman Christine a invité toko kitamale mais mitune ezali hein. Merci bandeko ba kolanda balandi likambu ya divorce oyo mais place tozali ezali jugement nyonso wana to tiango penza mopandi mais pona ko éclaircir ya maman Christine ndialobi tozana likambu ya jugement oyo juge comment on dit Kabango Bolamba Jean-Luc, il y a tribunal de paix, il y a Gombe. Voilà, Akati. Jugement wana jugement il y a complaisance. D'accord. Maman Christine, tant on va dire que senga mbongo wana, est-ce que vous avez pas preuve nango? Maman, au moins ndenge zalona kutu, mbongo moko na pesa kina na preuve na kata téléphone na ngai. Tellement que zako senga mbongo mine bise bona kotinda mwana na ngai aya kotikela yo nani mbongo parce que ngana za na formation. Namona salinga message mais jusqu'à présent nazomona mwana na yote pona mbongo wana nazana hona kati ya telefone na ngai yango wana nde preuve wana naka mama akowanga na te tout d'abord akowanga na te na yebi place oye ayambaki ngai ayebi pe esika nini mwana na ngai bakotuna mwana na ngai ayebi esika nini keno akene kotika nani kotika mbongo wana bon maman Christine yo ebaki ko zaki na raison pona nini bandaki ko ndima kotinda déjà mwana na wakinde vers je ebaki ko zaki na raison fallait au katel kamwana dès le départ au mibimisa déjà au fond déjà avant maman omoni par exemple mbongo mususu oyo nga na pesa ke ezali nini omoni ezali ba réalité za na kati ya mboka na biso par exemple alobi nini keno oyo ezala ki poto ko na république mususu ya président mususu alobi nini ke alobi oyebi ndeke to kosamba wana na kosambisa bino OMP azali wana nani greffier akozala wana et puis nani présidente ya nani ya tribunal azako lo babongo omoni il faut kopesa bango moi quelque chose wana na tindaki ezalaki oya lobaki nini keno ya kopesa bango nini quelque chose parce que ndenge ezalaka wana komona nani mikanda bakosenga ba document boy nani il faut kosala nini keno kopesa mbongo pona ba document oyi ka justice na ndenge ezalaka mais maman Christine mais tant on a vérifié normalement na babiloko nyonso wana ndenda ni greffier moko azalaka na ebisinga bi normalement mbongo nga na pesa kapona ba mikanda ezalaka nde mbongo normalement mobali nanga mutu amemaki nga na tribunal yende il faut afuta kayango ezali nga na ko futa yango te de barasira kinga lokola nga na pesa ka mbongo wana bakokanga mobali nanga biloko
bakopesa na compte ya mbongo wana. Mama Christy, ceux qui te l'ont dit malamu. Yo te mtokende kufunda mobali. Ngai te eza mobali. Na poto mobali 100 mètres. 100 mètres ngai te ezalaki mobali. Yo mtobengana ki. Ngai te mobali na ngeza pour la première fois te. Mobali na ngai asalaka ndenge nini? Soki azwi mbongo ya mingi, akimi ndako, akokota libala. Soki akoti libala, mbongo esili azongeli ngai. Ndenge ngai asalaka. Donc il faut nandima ba bêtise wana nyonso wana. Soki azuka ka mbongo lokola azwaki mbongo mingi mama, il faut sala ndenge wana. Bokoki même kotuna même kutuna nani na fana même période moko. Azwa mbongo moko ya mingi abengani ngai. Azuka kamati abengani ngai et puis asala ka nini? Soki abengani ngai akobengana nga kaka na ba équipement ya musala na ngai. Biloko nyonso oya sombelanga asali nini? A confisquer yango. Soko tuni même batu na njili na avenue Mpioka numéro 1. Et pas il y a colonel Batako, il passe à Nangazala qui nani locataire et pas il y a colonel Batako. Ngai na fanda kuna. Na fanda lisusu na nani na pembeni ya la borne na ipene. Balabala na ya la borne na bossa ni kombo numéro 15. Pare na biso, papa leki ya mobali na ngai. Azalaki nani azeko fanda kuna. Période mus azui mbongo, abengani ngai na ke ake kokota mabala na ye. Soki asilisi et puis asala kawapi na maison de la Bible. Oh, asala kaza troisième personnalité bande ko na ngai na maison de la Bible. Oh bateka so Bible to. Oh le basala ka ba traduction ya ba Bible. Asala kakuna. Asala kanga toujours ndenge wana. Comme azo ki pe mbongo ya Bible. La maison de la Bible na pasteur juge. Oh là là. Comme siko asala kanani comme asala kanani asaki na azo ki mbongo mingi, il fallait ni kono asimba nzela akeni. Même bato baza na France, soki boyebi Eric Opango. Eric Opango azalaki cameraman na RTNC na lopango na bango eza na journaliste moko ya RTNC azalaki kofutela kuna mobali nanga akota libala et pas Eric Opango na lemba mama ye moka memi yo kuna na tribunal bokatma mama zera na bisayo nani mama irrégularité eza na kati ya nani ya procès na ngai bandeko bokoma bosala oneso bokosala s'approprier na dossier oyo président de la République ayeba yango RC 99 50/U mama nangai mobali mutakena kokotisa requête ya divorce ngana ko bi demander res mama nangai bon nazongi na question oyo tuna kingai juge nani la présidente ya nani tribunal ezaki étonnement pour la mutunyoso mama ezalaki étonnement pour la mutunyoso tout d'abord soki olingi osala nini okata osala jugement avant de prononcer jugement il faut que kolakisa nani mokonzi na bino bokene kolakisa mokonzi na bino akende kotanga yango atala soki bosalaki bien bande ko na ngai ngana zaki na libala oyo mobali na ngai asombaka biloko nyonso oyo etali lutu kopo nzungu mbeli kanya réchaud congélateur nini provision ye moka za kosala ngai za kosala biloko te mukolo pa bimaki na ndako amema biloko nyonso akenda na anonso mapoe banobo kesoma neza ko boya te neza ko boya te pona maboko makasi ipo ba bible ateka yo kate ba ibise mama kotala ba bible wana te mais ye moko azalaki kosomba nani biloko ya ndako ako consulter ngai te ngai na ye to partager ka projet moko te wana projet te na libala mama ngana ko mona ka mobala asombi lopango ngai na oki ko loba te lopango na ye moko me akososenga mwasi te salaire ya mobali na ye bakate ngai soki na tuni kaka mobali bafutaka yo combien akobeta nga lokola nyoka oh c'était comme ça les deux familles bayebi yango juge Kabango ayebi ne kosambisa te bande ko tango basambisa ka bato pona divorce à un moment donné na étape à conciliation babengisaka les deux familles juge Kabango aza kolanda kaka oyo mobali na ngai ya lobi mobali na ngai ke soki famille na nga baye na famille baye oyo famille na nga bakoloba famille bakowangana te combien de fois famille ba fandi pona kolobela makambo etalika nini keno ozana mwasi na kati anda kozala transparent na mwasi mais ngai mission de service na kokende mbongo na kozwa na Alexandre mobali mais ezalaki epai na yete oza komona mama alors ndenge na zalaki na libala ngai na lobi boy mobali o amemaki biloko nyonso asomba atikelaki ngai kaka ba équipement na ngai ya musala atikela ngai ndako eloko te soko sali a omoni ndako za munene sali a ekope nza ezongeli yo tango tokobi na justice ngai na lobi biloko nyonso akendeki na yango akende na yango na kozwa eloko te na nebisi juge na kozwa eloko te me ngai azongisela ngai ampli moko bafle nani ampli moko mixeur moko
na débafle ezali yanga kendeki nango bazaki na cérémonie moko na musala na bango na maison de la Bible azongisela nga yango comme ça na banda ko louer yango louer se yango et denga na transport à moi juge na kati ya nani ya jugement na ye ake ko tshela nga biloko nyoso onga na boyaki yozo sambisa mutu mutaboyi biloko wana okopesa na makasi oboyaki biloni na boyi biloko nyoso ba télévision ba mbela oyo nyoso mobala akendeki nango na lobaki na kokabola yango te mais azongisela ngai kaka ampli mixeur na débafle oya memaki ezalaki ya ngai biloko musupe kuna na kati ezali yanga par exemple ba vidéo projecteur ezali ya ngai ne peut biloko pe nini kero biloko a valeur pe na lobi lokola mobala akendeki na yango nyonso akende na bongo côté bon bref lisolo otobeta mo lisusu mais pona lelo boza wapi na dossier oyo juge akoloba nini est-ce que ça tangi déclaration na ena miso abatonyo so ebani mama juge asi a prononcé déjà jugement na kati ya jugement wana asali kaka makambo mobali nanga lobaki a déclaré un peu déjà ba c'est pas bimisi déjà yango ils ont déjà kobima mais na moment oyo avocat nangai a interjecté appel tokei sikoyo na cassation mais bien que tokei na cassation ngai na ye pona nini pona koloba nini pona kolakisa na président de la république na ba mama nyonso pona komona ndenge nini ke likambo oyo biso nyonso tosala message ya RC ezali RC 99 ou bien 99 ezali 99-50/U boko la président de la république ke basambisa juge wana basambisa ye ba juge baza kobebisa mokili ba juge o bakotisi corruption na kati ya mboka oyo ba juge wana ezali violence o basali ngai moninga na bino mwasi justice a mboka na biso ali justice oyo boye okokene maboko mibale te naza tout d'abord na musala te naza kobunda na pona nini keno pona kotangisa mwana ngai croyant que dossier na ngai eza kosila na niveau ya tripe tala lelo tokomi lisusu na cassation kuna lisusu ekosenga lisusu nini ekosenga lisusu mbongo problème ezali na dossier ya divorce okone kosenga mutu $5,000 pona nini akone kosenga ngai $5,000 ya nini alobiki na kozwa bien des valeurs juge président akomi jaloux asana jalousie ya biloko oyo mwasi akosala nini keno ako bénéficier na yango est-ce que ezali faveur c'est un droit tango zo osambisa bato okosala nini oza kosambisa bato bazoki na niveau ya divorce eza eloko moko na facilité eza eloko moko ezali makasi tango baza kokende kuna il faut kosala la sagesse makasi il faut ko protéger mwasi ko protéger bana. Merci. Osengi na bakondi nini? Na sengi na bandi président de la République démocratique du Congo. En votre qualité de magistrat suprême, chaque jour, monsieur le président, un Congolais est victime de la parodie de justice dans notre pays. J'en suis l'illustration, je fais partie de ces gens-là. Ainsi, je recours à votre autorité, monsieur le président, pour vous rendre compte de la manière dont la justice ne protège pas les mariages, ne protège pas la femme, ne protège pas les enfants. Pour vous rendre compte de la manière dont l'argent commande la justice dans notre pays. Pour vous rendre compte de la manière dont la corruption, l'injustice ont élu domicile dans notre pays. Je recours à votre autorité pour que les procès de mon divorce soient diffusés sur les antennes de télé. Que les gens puissent suivre ça et comprendre comment ce juge président a été corrompu. Ça va vous étonner. De deux, que le conseil supérieur de la magistrature puisse se saisir du jugement RC 99-50/U et que le conseil supérieur de la magistrature aussi puisse se saisir du juge président Kabango Olamba Jean-Luc, qu'il soit jugé et que ces audiences aussi passent sur les antennes de la télé. Je veux que la justice me soit rendue. Je suis fille de ce pays. J'ai dit et je vous remercie, messieurs les présidents. Merci beaucoup. Je pense que Bolandi Binomoko, oui, ça a pas signé que le juge Azali pasteur. Oui, ça a pas Azali que papa na bisope Azali moteki ba Biblia.
Bible les autres salles la biso en vérité je vous l'ai dit. Pasteur hier mon repas en vérité je vous l'ai dit. Hier soir salle la alors en vérité je vous l'ai dit, monsieur le juge, vraiment na point oyo na télémina na cette terre. Kasi na bayo balingaka les Nazaréens. Pour te mettre mission oyo bandeko bazalaka pembeni ya président de la République pour balandaka ngo. Papa est pas France, le docteur est pas France, tika na peso mbote. Bisiko zali le docteur. Bayo oyo baza pembeni vraiment na président. Balandi biso. Soki les Nazaréens landamaka. Dossier oyo topesi bino partageango massivement pour que tout soit vérité. Il y a dossier parce que l'antenne sous awa, la radio sous minene awa déjà bazui yango bisika jija kolanda biso vraiment asala na lombango pamba te dossier oyo topesi yango na maboko ya bakonzi. Est-ce que oui que président Félix Abagaza président ba congolais nyos maman na à ce titre là yango wana lazali koloba président Félix abotami na mwasi lokola ngai atie la biso alande la dossier o yangai amona ndenge nini pona kozanga mbongo juge asali nani clientélisme président na biso lakisa ke no ata soki ozali maboko mibale ngai nasali la kaikolo oyo basambisa biso publiquement eleka na batele bomona ndenge nini ke no mabala mingi basi bakosala semblant basi bazali ko souffrir bosambisa juge wana botuna ye pona nini bakataka nani likambo libala na 30 jours après ya tangi akati yango le 30 janvier donc 61e jour akataki yango pourquoi pona nini tango sambisa ki biso abengisaki banani mibalete les deux familles abengisa bango ata mokolo moko te pona nini asalaka banquete te akamata lopango ya famille nanga akele kotia yango na kati ya nani na kati ya patrimoine nani ya bien commun et comme on a négé sur base ya nini botuna ye question mukanda nini o mobali wana lakisaki yo lakisa biso certificat d'enregistrement o mobali wana lakisaki yo nani pona okamata lopango ozo lopango kuna boko mona ba irrégularité justice ezala pona biso nyonso. Moi, je veux que non, la justice soit équitable pour tous les Congolais. Si moi, je suis fille de ces pays, si mon fils est fils de ces pays, mon fils a droit aux études, mon fils doit étudier et terminer à l'IFASIC, mon fils, il faut à maîtriser technique, il y a information et communication. Nakokamwa, basambi sa jijwana. Si possible, bakanga école otangisaki. Ce qui école wana eyebi ko tangisa batu moralité batute. Ezali pour ko kwesa lokumu ya mboka oyo. Merci beaucoup. Vous moni ndenge maman komi kolela. Ce que maman komi kolela bo ezape mabende ko juge, papa juge, pasteur juge, ezape mabe. Vraiment, c'est ça bol solution pour la maman parce que le pango wana eza ya famille na ye. Moi maman ka mo koma rekoti kindoki, mais biso tonzime na kindoki te. Et comme mutu boa sala nini, le pango famille, oh ya libala, ya libala. Communauté des biens, communauté des acquis, communauté des... Vraiment, c'est triste, même si nous disons, même si nous parlons, ça fait mal. Maman, tu fais comme Baxelo Komoko. Au monde, na katia mokili obiso africain. Mi bali balinga ko bala basi. Tango babala kabasi baye bakateni ni keno ba conséquence ni tango yo meminga yi devant ya officier de l'état civil. Mi bali baza makasi na ko bala biso. Baza makasi na ko mema biso na tribunal. Mais ce qui est comme tango o kabula biloko, allez ba komi ni keno madeso makasi. Ba ko madeso makasi. Madeso makasi ne. Bato bakabakate donc aza ko mona pasi pona pesa yo. Ayebite ke tango akei ko bala yo. Tango ke ko bala balobi nini mokolo boko kabwana, boko kabola biloko. Mokolo boko kabola biloko. C'est comme maman nani Christine to comme na suka to zakana ni na biso moko ya vrai faux to kenena na régime to zonga to sala vrai faux na biso régie à vous. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Une génération s'en va et une autre arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo, Alléluia, Hosanna, na Yahweh lele.
oezo matanga na motema ezebele yango nayebisi yo d'âge en âge et les 4 êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Retirez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Seule référence, Grand Marché Somba Zigida. Pour tout contact, que El Shaddai vous bénisse. Merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. Procurez encore votre album Trône partout dans vos maisons. Les ailes Kamli à Trône en 2019. L'homme sous tes trônes cap. Maman Christine, tu as une question, il y a vrai ou faux. Question Anna, invité à répondre à vrai ou bien répondre à faux selon les questions. Alors, Pépin Nabiso, je m'abstiens, ils ont raté. On a battu la caméra, on a retourné. Maman Christine, vrai ou faux, juge Kabango. Kabango Bolamba Jean-Luc. Kabango Bolamba. Kabango Bolamba Jean-Luc. Bolamba Jean-Luc, voilà. Kabango Bolamba Jean-Luc. Abaneko Sengayo, $5 000 pour au corrompre. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux, maman Christine, pour ça nayo ezali mingi biloko beaucoup kabolate, mais pour ça nayo ezali mobile nayo a assuré survie na bétude ya moine. Vrai. Maman Christine, vrai ou faux, tango président Félix a kotinda bato bazwa dossier o ba mettre yango na issu ya peuple congolais basambisa yango bande ko diaspora bande ko Kinshasa ba vérité ba ke président de la République alingi suma kamba mbulunga te ba corruption na mboka te tokokuta yo te ke lopango wana ezalaki ya yo te yo balusaki nde makam. Vrai ou faux? Faux. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre numéro de téléphone, Soki Bako Bengayo, Soki Bandeko Bako Landayo. Nazali Moko, il y a République démocratique du Congo. Numéro nanga ya téléphone ezali plus boche code yambo kanabiso RDC Eloko Makasi ezali 243 bongo obakisi 999 47 47 47 ezali pe même numéro oyo nasali la kayango na WhatsApp. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Ce que je retiens, le président Félix Tshisekedi avait dit, il est le président pour tous les Congolais. Il avait rajouté la cache dans le camp de changement. Tout ça, on a au moins un changement. Na ba makamwetali jugement ya mboka na bito. Na makamwetali ya ba droit, ya makamwetali nion surtout. En tout cas, présence aussi partout. Vraiment, ndenge bandeko lo ba. Maman Olive Etale la biso likambo. Mikolo Batuba Kobele, la président Félix Talela Bisso Likambo. Quant à moi, je dis merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Restez branchés. Vraiment, ceux qui me belaient au Kokomate, donc ça la seule émission, maman Christine Zabonte. Nazali pour être maman. Oh, Nazali corruption. Voilà. Nazali incompétence. Ce n'est pas pour eux, mon qui nani ministre Alexis Tambouema abenga ki bango na conseil supérieur ya magistrature ya Mbuleleki. Ba magistrat bazali na bazobenga ba 3V et la kisi villa véhicule veste. Talaka bango bato za kotonga bango. Pona nini keno bazala ba villa ebele bango. Ba mituka ya cher bango ya corruption. Otali na ba veste bango ka bonde balataka onini keno ozala ba cacher moko nini keno ya marque bango. Yango wana tango ministre ya justice et garde des sceaux alobaki yango ba magistrat ba tomber ba biki a retirer. Bolanda ki yango tena ba information. Merci beaucoup. Ba wanga na seko devant ka o yangai. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Nous aimons vraiment notre pays, la République démocratique du Congo. Restez branchés et abonnez-vous massivement sur Nazaréen TV. Ciao.
naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, il dit qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre la bino, moi, mon kio nazan nango, na agence mon robe Nazareta. Caritas, c'est du sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndoke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Yi si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zo ke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli l'agence. Ezalaka. Mais ngo bandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona kimona mbeso ko likamba boye na monde na nesalama te. Mama yebisa ngai apesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boyede bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta eza esika ya kobunga te toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à l'église catholique Saint-Vincent. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Caritas, c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya lunazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakoli lelo yayo bolingo ebakelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamakandi elobi